Mais ya poko lelo ko ebsemnote na commune ya Ntsele na quartier Campem population ya kote puna bazali konyo kwa mamakasi na likambo etali mai na courant bozo ba detail liboso ya kamera ya Enoch Mafuka. Problème ya mai na courant awa na ville province de Kinshasa et koma nango momesano. Tozali na commune ya Ntsele na Campem kote oyo likambo etali courant ki adiki beni. Mai kutu koloba te awa bamelaka na bango mai ya forage mai yango pe selo ba information tozwi sur le terrain ezalaka nango kutu mungwa. Courant kutu ekoma nango mari de nuit soki eye 23h to 0h okomona nango 5h ekei. Population ya kote oyo bazali konyo kwa mamakasi pona tina likambo etali courant na mai tango bamonaki micro ya Mag FM kokita kuna na quartier na bango boyo kandenge balobaki. Mai courant vraiment c'est très difficile. Courant eyaka mwa muke na moi mais na butu c'est très difficile. Au moins bakati courant na butu or butu c'est insécurité. On a beaucoup plus courant na butu na moi ikuti so bakata mais na butu courant zanga te. Et puis tout on a besoin ya mai. Bata ba maison oh bambisi epola bango makasi tout maman faux. Biloko epole makasi to ko bambisi ne a ebele na basoso. Bakondi ya régie des OP bakondi ya Sinel botala nanu likambo oyo na ngambo ya commune ya Ntsele surtout na quartier Campem bandeko bazali kobika ndeti kaka batu bavandaka na kata kokombe nzoka nde bazalaka na bango kaka na ville province de Kinshasa yango biso awa na Mag FM tobwaki kaka mbela na bakambi ya régie des eaux na bakambi ya Sinel boluka nanu solution na lombango po na bandeko oyo bazwami na commune ya Ntsele surtout na quartier Campem yango tolobi dossier ya quartier Campem nzambe tsa bango ka poso kite kiadi kibeni kitoko te. Zela oyo ememaka population kino na ngomba ya mangengenge pona losambo ezali mabe vraiment kosakana te babengaka ngo route matata ponyo soki omoni yango pasi pe maboza ba detail nango liboso ya kamera ya Torres Atibu. Zela oyo bozali komona babengaka ngo route matata ponyo ezwami na commune ya Ntsele kasi soki tokomi na série en vula bondi melanga boko bosa na route matata ponyo yo boko benga ngo route ngidinga po décret ekomaka na pasi pe mawa. Population ya kote oyo décret bazali ko souffrir na likambo etali nzela oyo c'est l'ob information tozwi sur le terrain route oyo ememaka bato ti na ngomba ya mangengenge po na kosambela kasi soki otali route yango ndenge ekomaka eza pasi pe mawa. Population ya mopanzi oyo tango bamonaki kamera ya Mag FM bazangaki maloba te boyo kandenge balobaki likambo etali Ntsele tozofilika na ba moto banda awa tinga naza likolo kuna nazoki possibilité ya kosomba na cité nasomba likolo mais banda point sti kuna moto eza 7000 aller retour eza 14000 donc nazo souffrir makasi. Papa to na prince munene nde mona biso to na mama na prince elo ni nezangi po basala biso nde basala na terre jaune elo ni nezangi po basala biso nde basala na BAT na Campement bazela nini ebela nzela oyo toko mafuta moto 1500 yo mona ngo wapi mutu pake ndo tiko na ndako kura afuta moto 3000. Le gouverneur de la ville province de Kinshasa Papa Daniel Bumba soki bo lancer ata opération ya kosala prince mopanzi oyo ekosunga population oyo ebimaka kote oyo kasi bobosana te route oyo kombo nango matata ponyo kasi ye moko kutu abeta yango kara oyo wapi na ndenge moko ya kosakana te kasi population basengi kaka bozwa nanu solution pona likambo ya route matata ponyo oyo po kalate awa bamvula elingi ezonga soki kaka mvula ezongi décret population ya mopanzi oyo bakonyo kwa masusu ekozala vraiment kitoko te yango kaka biso na Mag FM tobeti kaka sete po toyebi deja slogan ya ne eza Kinshasa ezobonga bobongisa pe nanu route matata ponyo oyo eyokani.
totika nanu komine Ntsele tobwakama nanu kuna na komine Limete na quartier Kingabwa kuna na localité ya Mokonzo basinistre bazali kolela makasi na likambo etali mbongo na bango boza ba detail na elema oyo. Tambola na mokili na makambo après akruto komata fleuve Congo to zwami awa na partie est ya ville province ya Kinshasa na quartier Mukonjo et pa wapi eza configuré ba localité o ezalaki frappé na ba inondation en décembre dernier na montée excessive ya fleuve Congo di melanga okozwa idete bato o esengelaki bazwa mwa lomeya après subvention to makoki o epesamaki na appui ya gouvernement pe ya communauté internationale na nzela ya programme alimentaire mondial PAM en sigle bazali nde koregete po basali bango kisakata okozwa idete batie bango na mopanzi na liste ya bato esengelaki bazwa mwa lomeya ezali koregete ba habitant ya localité ya Mokonjo boyo kanenge bazali kolela na to dindi to nyoko mi ato mone ata mutu te elingo loba te bayebi biso te na mboko omboka monene bo bayeba bato te ndenge to vando moni bafule ezingi biso mo eza te mo iso mbule bete atoyebi te so to za ndenge nini me mokonzi ya mboka yoze mokonzi ya bato tu oyebi pe biso to souffrir awa ata mbuma kisi moko tozwi te ata kopo aloso tozwi te me toyoki kuna bapesi bato bambongo ebele basafra baboye biso tozaka bo nzambe azali kola mona biso bilambe bebi to souffri mabale ekufi to kabwani mobali kote mwasi à côté pam eboka kibiso loka biso tozali na mokonzo ayeba kibiso te tango bino bozo pesa biloko il faut bosaka ba vérification na balopango bamusu baolia kana simba bato to abuture na loko moko te donc to kombia bando epo toza na zamba mbongo oyo ezalaki destiné ekamusi bato nyonso Kinshasa ezalaka nde makambo esengelaki basunga baninga pe bandeko bazali kosouffrir tango mai ya fleuve Congo emataki ezwaki bamisusu tina bakingo bafamille misusu kutu baregetaka disparition to pe kokufa ya bandeko na bango kaka na occasion ya ba inondation oyo kasi bato ya mitema mabe batali wana nyonso te balie bamosolo sans que ba intéressé to bapesa ata mwa mafuta na mbebo epai ya bato basufraki réellement ezali kokamwa ndenge kaka population abakisi na micro ya Mag FM neti ngane na oloba na za mama veve na kufeli mobali source kaka ya mai oyo ba infection ya maladie yango lelo oyo mobali akufi lelo 2 mois yango ka pona mai oyo tozolala lisu na biponji te toza lisusu na eloko te meme ba television eza te pona nini biloko na nso tout perdre yango esengeli to simba pe toyebaki ba problème oyo ezali suite ya ba événement malheureux oyo efrappaki ville province ya Kinshasa na ba pays mususu na komata ya fleuve Congo bozali ko se souvenir bino moko tango FM télévision a assistaki na mwa ba do mike apesa kasi ezalaki suffisante kasi awa population azali kolela esengeli ba autorité batia matoyi parce que mokonzi ya solo alia kataba matoyi mibale ba o bazwaki mbongo baya kozongisa mbongo ya baninga po ete esunga bango pe surtout a ba rentrée scolaire ezali koya boyende ezalaka esengeli kotia mayele po ete population a se retrouver Erosion moko ya munene esama kuna na komine Ntsele population kote kuna bazali kolela toujours na bakonzi baluka moyen ya kobongisila bango sino te mvula eza kozonga bandako na bango ekokende bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Enoch Mafuka. Erosion oyo bozali komona bandeko nanga bondimelanga toza na biso na Congo Central te toza na biso pe na Bandundu te kasi tozwami toujours na ville province de Kinshasa na commune ya Ntsele oyo ekenda sango kabakata na erosion oyo esalema awa bondimelanga bandaku ya bato ebele ekenda kasi ti lelo bazwelango nanu solution te population ya kote oyo bazonyokama makasi vraiment boluka nanu solution po kala te bamvula elingi ezonga lisusu toboyi na biso tozwa lisusu bibembe awa na komini ya Ntsele burgumestre ya komini ya Ntsele ozomona te libulu oyo ekomi danger po na bayimboka na yo kasi population ya kote wana
tango bamonaki kamera ya Mag FM boyoka ndenge bakomunikaki. Donc peut-être toi toza loka na kati ya désert surtout nde tokuta na likama libulo papa ya kolobeleza te awa so tokomi ata 2021 mo leka place oyo ezate okoleka ndenge nini yango biso ndenge toza na pasi moko ya munene oyo tokoki koexplike yango te toyebi te soki tokosala nini toyebi te soki tokosuka wapi toza na bana baza mike nzambe asungaki biso tozwi biteni na biso tokoki kofanda po tobokola mabota na biso mais lelo tozo perdre tala libulu ndenge esali eza kaka awa te oyo kuna mpe eza direction ya munene bimati prince place bozo mona wana kuna eza direction munene ekenda ti prince mais emonanaka lisusu te tokovivre ndenge nini na kati ya mokili ya modele oyo tala baninga bazotya basaka likolo eyindi soki ebeti tokosuka wapi bakonzi bakanisela biso toza na kati ya Kinshasa toa na zamba te na kati ya kini me na kini makambo modele oyo eza nini Bourgmestre ya komini ya Ntsele papa bana na yo baza kolela makasi luka moyen osunga population na yo po kalate bamvula elingi ezonga toboyi na biso mbula ebetaki ememi bandako ya batu tope mbula ebomaki batu kuna ngongango yango yo pona kobongisa lokola nanu ememi likama te yango biso awa na Mag FM tobeti kaka sete boye boluka kobongisa nanu nzela oyo po siloga ya Kinshasa ezobonga ezwa pe Valer na Mag FM tolobi kaka toza na bino sindili ekeyo na quartier Talanga ya kuna toujours na commune ya Ntsele population bazali kobika na likambo etali ya insécurité bozo ba détail nango liboso ya kamera ya Torres Atibu. tozali na komini ya Ntsele na quartier Talanga yi population ya kote bazali kobika na likambo etali ya insécurité balobi po omona poste moko ya la police eza vraiment pasi soki bakuluna babandi kobunda babandaka kobunda de 7h jusqu'à 22h okotikala pe komona ata policier moko te aya wana kasi soki babandi kobotola babotolaka batu biloko lokola kutu leta azalaka na ye na mboko oyo te kasi population ya mopanzi wana tango bamonaki kamera ya Mag FM kokita kuna bazangaki maloba te boyoka ndenge balobaki tozolala te tina moi kaka nde nazoloba boye na 10h awa bakuluna na ba machete baye nga natekaka mikate na mbisi yango na tokangi eza na ndaku mbongo batekaki bazwi mbongo nyonso bazwi bakimi nango kaka pona la police awa ezate la police soki ezokoka makambo te batindela biso ata FARDC bazwa makambo na maboko pe biso topemaka te soki buto ekoti tolalaka lisusu te tokomika na bainsomnie mitema kaka libanda bakokota wapi lelo bakoya wapi moye eza te message nazalaki nango yango wana ntuka bakonzi boyokela biso mawa bosunga biso insécurité awa moye eza te awa tango bazo menacer batu surtout kota bakuluna bazo tala teke ote tokota nde na butu to na moi te donc bazo sala ata na moi bazo botola biloko ata na butu bazo kotela batu to wana mota kolobela biso awa te susi ati pe awa pe ezate donc peut-être toi toza loka na kati ya désert papa bourgmestre tala nanu makambo ezali koleka kuna na komine na yo ya Ntsele surtout na quartier Talanga yi ezali vraiment malamu te komona décret to ya insécurité ezomata makasi mopanzi wana ezali vraiment malamu te yango biso awa na Mag FM tolobi kaka boluka nanu solution na likambo etali insécurité na komini ya Ntsele pokuna batu nde bavandaka noke baniama po tangu nyonso toyokaka kaka kolela ya batu ngai bayibinga nga baviolaki mwana na ngai eza malamu penza te dossier ya komini ya Ntsele na quartier Talanga ezokende mabe makasi vraiment koma kola lopango na prima ngondo ya pamba epa ya président Ziko Mukanga oza mobimba bozo ba détail nango na élément oyo. Toujours déterminé pour accompagner chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo na vision na ye ya développement ya République démocratique du Congo. Président Ziko Mukanga Makile Lumumba
akitaki awa na commune ya Maluku pour na ouverture ya quartier Mukanga 2 awa précisément na Menkau na cadre kaka ya opération koma kolo lopango. Sose na ye président Ziko Mukanga ezalaka congolais nyonso partout azali alongwa na via kofutela azala na oyo ya ye lopango. Tina yango te opération koma kolo lopango ekiti na commune ya Maluku pona yo congolais. Lopango ezali kotekama na $1500 ya pamba. Lopango ya 20 sur 20 opesi $500 na yo lokola avance. Oyo etikali okofute yango malembe botala bino moko ndenge ya kitaki na batracteur awa pona kofongola banzela ya quartier Mukanga 2 koaplanir nzela kitoko na supervision na ye moko Ziko Mukanga kolo Congo. Ndenge bozali komona ezali na ngondo tote mwana ya Congo koko makolo lopango ekomi jemuke grâce ya président Ziko Mukanga. Surtout awa na quartier Mukanga 2 avec paysage ya kitoko boye na cadre na yango mwana ya kini fungola matoyi yoka. Ziko Mukanga azali koorganize le 15 août oyo mobange na visite ya quartier Mukanga 2 pona kolakisa bino mapango. Kozanga te mwana ya kini kozanga te memaka $500 na yo lokola avance. Zala na yango na poche ozala parmi ba première personne oyo bakozwa mapango na bango. Na même occasion Ziko Mukanga kolo Congo makile ya Lumumba alobi tirage au sort ekosalema pe 3 parcelles ya ofele ekopesama na ba oyo bako gagner na tirage yango. Pona ko participer na tirage au sort ezali simple. Les cas na bureau na avenue Victoire numéro 42 quartier Kauka na commune ya Kalamu na deuxième niveau ya galerie Efra au komisa Kombo ezali ya ofele. Botana banzete ndenge ezali na mulongo banzete ezali partout, c'est-à-dire eza biloko moko kosala ebele oyo bino bako comprendre te mais na lobi ete bana nyonso ya quartier Mukanga bakinois bato nyonso balingi président Ziko boyeba ete koma kolo lopango ekwei siko na Maluku. Tolobaki malamu ete le 15 ya mois d'août, c'est-à-dire le 15 ya 8e mois nde tozali kosala mama na événement visite ya munene kozala awa ba autorité nyonso gouverneur bourgmestre ya Maluku bato nyonso bakoya awa. Tolobi ete visite ya quartier Mukanga 2 ekozala le 15 bandeko nyonso balingi baya transport ekozala ofele kolongwa quartier 3 na Masina na croisement ya avenue Congo na boulevard Lumumba tokotia ba bis ekozala ebele plus de 40 bis ekomema bato pona basala visite le 15. Na Kinshasa ba bureau ya Ziko Mukanga déjà eyebana sans oublier l'adresse mère, l'adresse principale avenue Victoire numéro 42 na deuxième niveau ya galerie Efra quartier Kauka commune ya Kalamu. Bonwe lisaboya ebele le 15 août oyo mobange événement. Population ya commune Ntsele kuna na quartier Manenga bazali konyoka makasi na likambo etali mai na courant a na ville province de Kinshasa. Boza ba détail nango liboso ya caméra ya Enoch Mafuka. Tozali na commune ya Ntsele na quartier Manenga degré population ya côté oyo bazali kolela makasi na likambo etali mai na courant balobi bayebaka te soki bakonzi babwakisa bango to pe quartier na bango ekoma zone rouge po soki otali mai bazomela ekopesa yo pasi na mawa. Balobi eza na député moko kutu ayokela bango mawa asalela bango mwa encadrement pona kotokelaka mai mais eza toujours na état moko ya mabe. Kasi tango bamonaki caméra ya Mag FM kokita kuna na quartier na bango bazangaki maloba te balobaki boye kamba kurana ya mai tozwaka mai o ezokule ya mai ya njili to mai ya mabulu mais ezali ke mai forage to pompe ezalaka kala mais ekufa biso awa to ana difficulté kaka ya mai na ya courant soki possibilité okozala okotela biso ba pompi to lumière to za na molili vraiment
na mboka na biso boye tosalelaka mingi batorche oyo baza na bapano bakotia bampule na bango na ndako. Papa toka likuta mabete likambo ya mai toa na difficulté mwa source moko so otali source otomela mai oyokana mawa mwa député moko anda oya député ngo na matanti ayokela biso mwa masala biso ka mwa dali moya mukie mais mbula so ebeti na mai ouais baleka ezoleka na mai ya banie na mai ya source otomela nyonso esangani atoko pali kutana betu wana posa kura toza ateka ya crédit wana tozaka na posa kura pene kota na mboko po so tali bien banda kumefuta mamba 10000 sukure koti to futa bokoma na combien. Likambo ya boye ezali kopesa pasi pe mawa bakonzi ya Régie des Eaux na bakonzi ya Sinel botala nanu likambo ya bandeko baza kote oyo po bazobika vraiment na pasi ndeti kaka bato bazalaka na bisika bikauki nzoka nde baza na bango kaka awa na ville province de Kinshasa. Yango biso awa na Mag FM tolobi kaka bobwaka pe nanu liso kote oyo po dossier ya mai na courant ya quartier Manenga ezokende mabe makasi makambo ya boye kitoko te. Bawewa baleli degré ya to ya tracasserie ezo mata awa na ville province de Kinshasa koleka kutu to ya dollar bozwa ba détail nango liboso ya kamera ya Enoch Mafuka. Tracasserie na ville province ya Kinshasa, tracasserie routière ekomi nango lisolo ya kobetama na secteur nyonso ya ville province ya Kinshasa. Bawewa oyo bakumbaka mingi na district ya Changu bazali kolela po tracasserie oyo bazali kozwa epai ya ba policier en tout cas balukela yango kombo bango moko bayebi te bapesa yango kombo nini. Soki obimi kaka na nzela obandi cop na yo osali kaka mwa 30 minutes opusani mwa liboso roulage a telemi pesa mikanda bureau de epai ezala na bajan sans mikanda bazo se présenter kaka biso tozali bajan à l'état ba chauffeur wewa balobi likambu oyo ekokende ti wapi po bango bazali bangamba na bango te bazali kosenga na ba autorité baye bananu ko éclaircir bango nani oyo azali censé akokanga bango pe mbongo ya bamandi oyo bazali kofuta ezali kokende wapi boka bango ndenge balobaki na micro ya Mag. Toza tracasserie ko le plus que batami tuka déjà ane kitesi na biso ndenge sala biso ndenge tobula biso wa police kanga pesera kanga bureau da kanga na mutu muso awuti na eka so ba ekanga moto donc mo lotaka moto biso na moto tracasserie leki mutu wa kutu connaît la district to ebite spiter comment bobula 13h so webeti ba tsezo spiter nzaki mbateki ko kanga au telemi kabwe surtout c'est intérêt de base donc comment va reçoit moni moto bakangi ba moni moto bakangi donc tracasserie na mboka oyo ezalaka 24 heures sur 24 heures. Donc, année des années, 24 heures sur 24 heures. Donc, tu es battu, air nini au bon babandara, air basil sarato, baraté. Oyo ezali kotalisa ke mbilinga ezali mwa mke na kote ya la police Général Blaise Kilimbalimba bajan na yo bazali koyokisa yo soni sur le terrain benda bango matoi kita osolola na bawewa oyo kaposa na bango pe oyeba nini okoki kosala po ete ordre ekota na ngambu na bango po boye ezali pe komatisa transport bawewa bakomi kosala na keba mwa trajet muke ifasenga mbongo ebele po ayebike soki apusani birode akobima kosenga ye mbongo oyo ezali mabe makasi ezali pe eloko ya soni penza epai ya bapolisier modèle bazali kosala musala kitoko te Général Blaise fungola miso. Nzela oyo ememaka population ya commune Ntele pona kokota bamboka lokola Lukunga Mputu pe Masengi ezali na eta moko critique soko tali yango okosepela te bozo ba detail nango liboso ya kamera ya Enoch Mafuka. Toza na komini ya Ntele nzela oyo bozali komona ememaka bato na bamboka lokola Masengi pe Lukunga Mputu kino ekomema yo na Au revoir Kinshasa po okota na Congo Central kino okobima na Kazangulu
kasi depuis nzela oyo ebeba bakonzi babetango kara pona kobongisa yango. Population ebimaka kote oyo bazali konyokwama makasi mingi penza. Tango bamonaki micro ya Mag FM bazangaki maloba te balobaki boye. Nzela au premièrement n'est en négligé, mais na éviter l'état congolais. Tokotala bana moto, tokotala bato ya ba transport net ba jeep na biso le kaka ba futa ba drone na bango par rapport na ba frontière o batina ba nzela. Mais nzela eza négligé basala angote ni mbule beta ni elange sala basala angote to mona ka nzela toujours eza saleté. Donc ba bongselo o mote. On est là angote permettre mo bana moto ba aider biso bonso to comme na mbule ko za ndenge nini. Ba konza mboka biso message to lancer to lo ba pa député wana o tozo voter peut-être na nzela ba Congo to voter na province ya Kinshasa bango ndemba ko sangisa makanisi po ani ba lobela na nzela oyo pona nzela oyo eza route eza ne tolonga ba Congo nzela pe sangana ba Congo yango peut permettre pe biloko ezo uta koto ezo bima koto et bima na Kinshasa yango e nourrir biso donc bango ça le nécessaire to sengi bino ba konzi bino mbovandi wana bino nde bolobela bino bozana mibeko bo mekote la biso nzela bo bongisa biso po eza na facilité mutako longa pe abimiti mfululu abimi kazangulu akekula ke prison luzumu. Donc abimé na facilité ba commencer ba raccourci et permettre pe population pa avoir l'aide inviter pe bambouteillage peut-être ko to batadiki bala camion pe ko uta kune bimi nango boy ebimi tout consonne ba konzi bo mekote la biso nanze. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Papa Daniel Bumba, Bwakana nuli so côté oyo, po côté oyo, eza nango Congo central te, eza toujours Kinshasa. Degré bandeko ya mopanzi oyo bazo konyo kwa maya. Ndeti kaka batu bazalaka na suka ya mboka kasi bazalaka na bango kuna kutu te. Yango biso awa na Mag FM tobeti kaka sete po dossier ya nzela ya mopanzi oyo ezo kende mabe makasi. Bozwa solution na lombango ava bambula ezonga. Makambo ya boye eza vraiment kitoko te. Fulu moko ya munene sami kuna na prince ya Kimbanseke pe situation nango ezali konyoko la population bozo ba détail nango liboso ya caméra ya Enoch Mafuka. Toyebi te soki ekoma nango momesano na likambo oyo etali salite awa na ville province de Kinshasa. Tozali na commune ya Kimbanseke na prince oyo ekenda ti cimetière. Degré bato ba komisa na bango yango prince esika ya kobwaka kande matiti na bango. Tango population oyo evanda kandinga ya kote wana ba mona ki micro ya Mag FM bazanga ki maloba te. Oza lupanga chef Kutime Fumungando. Tombo olamkaka na tongo bomoni fulu oyo. Ta aba oteka biloko olia. Typhoïde, amalade comme bébé nda bangungi tolala asute. Prince nzele beba tokenda makolo tiboyi. Potos wa transport parce que pour les kaka a on a solo au kokate tozo souffrir na Kimbanseke to ebite so pesa ngo mukongo zela eza ko beba moite neti fulu oyo donc souci na ngama na ngo fulu oyo elongwa donc elo sabiso bien te bangunge pai donc mamalade belé kaka to zwa kaka. J'espère qu'avec le nouveau gouverneur, il y a ville province de Kinshasa, M. Daniel Bumba, tu as vu que à la disposition pour tout mes campés cause en bas poubelle. Pour permettre biso ceux qui na bisika na biso to tira ba mate tondi ma musu to ya ko se retrouver to bois karango na ba poubelle wana yo singa biso pena makasi. Population ya kote oyo baleli kaka na bakonzi ya mboka batalela bango likambo oyo etali fulu oyo po kote oyo ntudi na ntudi. Tokomi na suka ya présentation ya Mag FM makolelelo to pesa merci na équipe technique pe équipe rédactionnelle mobimba ya FM télévision soki na bimaki kitoko na banda ko na bino bo pesa matondo mingi na mwana mboka Torres Atibu azaki bongo sima ya caméra maboko trépied soki na bwaki ete ndako nanga ekolala nzala ye nani maître Billy Cléophas Malou abakisela ye muntudi bantu papa de papa papa social papa moko yebaka kolela ya population ngai na bino tokutani mbala sima soki kolo sazongi te tika kimia ya mokonzi nzambe e continue kugumela o mabota na bino.